Mbote bandeko oyo bozali kolanda biso, bozali kolanda ngai na Londres, na salue bino na kombo na Yesu Kristo. Nazali na message moko ezali très important. Juste oyo aza na kite puis na région aza kotala, tovanda toyoka nini yango nga na koloba lelo kozala surprise. Eloko na olinga koloba lelo boye ke toyebi na malamu te ba force nyonso ya molili elingaka mwinda te. Lelo naloba mingi pe makambo concernant la RDC mboka na ngai Congo pona potama. Origine ya injustice na RDC euta wapi. Pe ba idéologie ya bato oyo balingi te injustice evanda na mboka na biso RDC par rapport na biso pe par rapport na communauté internationale. Ye communauté internationale wana yende avandisaka moto na pouvoir na kati na mboka na biso. Yango mingi peut-être koye kozala te ba utiliser auto bengi force ya injustice ezala lokola piège moko ya munene po batia biso na kwe moko boye to avancer te. Toyebi ke na ba culture na biso tozali na auto bengaka les 7 montagnes. Les 7 montagnes wana komona bayolo balobi biso makambo ya religion mingi eza corrompu. Et puis eza na ba fausse religion mingi baza koteya bato mingi babengaka ba dogme na ba credo. Gouvernement système à gouvernement ndenge totambola mingi ezalaka corrompu. Ezali bongo mawa mingi ndenge ba faire ezosala ba frena bato mosusu ba avancer te. Yango ezali pe moko ya cause ba injustice. Ba famille divisée makambe bele. Système ya éducation mingi eza méthodique corrompu. Eza nango eloko moko te mutako si sa classe mais osala eloko epinze ya kiteke a silisi classe bongo aki ozo musala te. Musique likambo ya musique na ba art na ba loisir eza mingi corrompu, distraction totale. Oto lo balero mingi pe likambo na media ezali ni media ezali na maboko mingi bato baza ba libéraux baza na position te na vie. Donc bato baza mingi na ba information tordue pe baza na morale moko te. Baza na intégration te pe bazali bato oyo balingi ko continuer ko sala ba propagande et puis balingi ko manipuler bato ebele pe média eza ko sala te moto a changer ndenge ya raisonnement likambo ezalaki boele ba olobela bino ekonomi boto ko mona lelo na mboka na biso likambo mingi to moni likambo ya tango ba juge basalaka seleka na bango. Est-ce que basalaka ngo pona mboka na biso ou pona individu moko boy. Vraie justice na RDC yango nde ko lever notre nation. Biloko lokola ba besoin ya bato. Sécurité na bango. Ba vivre na sécurité. Bato ba na bolingo pe appartenance ya mboka balinga mboka na bango, mboka na biso. Et puis bato mingi ba perdre doctorobaka ke mutu amilingite. Pona nini. Et puis ba actualité ya population ndenge vie courante ya population ndenge baza ko vivre. Ba besoin pe ba posa na bango. Etalina point d'interrogation. Motivation ezali bo. Tozo mona tango tozalaka na mboka na nga na génération na nga toyebaki biso nyonso parti ba bengi MPR. Slogan nango ezalaki MPR. Balobi servir la nation, oui. Et non se servir. Bon, groupe moko boya bato baye ko bima, il y a presque plus de 18 ans balobi servir bato balingité. Balobi il faut se servir. Wana slogan. Yango moni place tolobaka ki toute la vérité est parallèle et bimi pe na poste. Politique na Bible, lelo na kolobango na kotoucher ngo ezoloba. Ezolobela biso makamba politique na Proverbe 31 verset 8 à 9 et robeli biso toyoka. Ouvre ta bouche pour les muets
et pour la cause de tous les délaissés. On a une vraie politique au service du peuple. Balobi, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Juge avec justice. Ok, juge avec justice. Et puis, et défend les malheureux et l'indigent. Clé à un slogan qui est tous à la bisogno sur to vivre na humilité totale pour to yeba. Juge azaliwana pour na défendre ba. Politicien azaliwana pour na servir peuple oyo atiaki. Est-ce que namboka na biso ezali ndengo wana? Non. To yebela na malamu awate ba pays occidental to mona lokola awa na Angleterre. Place kana vandi. Ezalaka na deux sortes ya différents ya ba cour pena système judiciaire na bango. Cour ya liboso eza bazo lobani. Cour oya moto ba bengi aza autochtone anglais. Et puis na cour mususu oyo ba benga cour ya ba britannique biso nyonso oyo toye ezali kolobani. Pona nini biso na mboka na biso te to na système wana oyo alite moto abotami na mboka, il faut ko défendre ye, ko protéger ye que to mona na mboka na biso dans les 18 ans oyo eleki moto auti musika ye azali plus kovanda na kimia ke na mboka na yebiso ba kolomboka to komi lokwa toza ba paya eza pona ni balobi le système judiciaire ezala ki formulé mingi na les 10 commandements ya Moïse balobi la politique mondiale au monde de politique locale, nationale et internationale et puis globale et puis mondiale. Et donc la version à Proverbe 30-27 et puis tout le monde en a 30-28. Les lézards saisis avec les mains et se trouvent dans le palais du roi. Donc bazo konzabiso bango wanande o ba na position de pouvoir. Na psaume 2 verset 2 jusqu'à 4 nzambe alobi boy. Bato ba ibayokani pour ba se moquer dans ces dieux là pour ba seka nzambe pour ba loba na batu to moni yango lelo na élection uti na États-Unis aux hommes on appelle que des diables azali vraiment vivants balobi tozali ko bunda entre la foi et la fraude siko nani akolonga foi ou bien fraude balobi moto oyo azali na foi développé prière na yezalaka na makasi mingi na fait makasi ngana azali parmi ya batu wana mama Brigitte azali parmi ya batu wana donc biso toza na foi pe action na biso na prière auto lobaka et salamaka nzamba pesi biso le pouvoir l'autorité ya koloba non ou koloba oui tozo lukaba sala nzambe ndingona babim balobi lisusu nzamba azali koseka alliance batu basali bongo oyo bino boko sala pona peuple congolais est-ce que ça bien la philosophie politique selon les ordres mondiaux depuis Tango et Komaka introduit vers 1990 et le Balobi Boy vers les années 90 guerre ya Golfe tomona kiango qu'est-ce qui s'est passé ba créer eloko mo ba benga yango na système ya politique ba benga yango na lobango mingi ba lobango ni philosophie ya liboso thèse na anglais to benga yango thesis balobi nini bato balingi statut ko ya mboka evanda très yakala bato wana pe balobi bato ya sika benga bango antithèse baza bato bana ba idée ya malamu balingi changement salama ezali lokola train ya sika et puis balobi bato wana mingi bayokana kate siko na tamoko komona ke bato bayokana te ka la communauté internationale bayo bino allez basangisi bino po bovanda na place moko po ba créer oyo et produire ba bengaka synthesis et dans le alliance et puis na réalité komona kimia kozana mboka wana te wana philosophie ya les ordres mondiaux na zama kamba koloba mingi men na kolobango na ba mikolo ekoya balobi tomoni sikoyo na ba leadership mingi oyo ebimaki na mboka na biso omoni ke moto alobaka te omoni obi titre leadership na ye oyo azotambisa babenga yango titre oyo babengaka laisser faire je suis pas na capacité à communiquer na bino il faut na déléguer certaines bato po balobaka bato na bazala kwa ba communicateur na yo mutu balobi ko déléguer bato cause munene pona RDC ezalaki nini vers les années 73 ou 74 ezalaki nini tomonaki oyo babengaki zaréanisation communauté internationale babungisaki bambongo na bango babenganaki bango bato oyo
ba investir mingi ba mbongo na bango. Et puis conséquence nango toi qui komona te mboka na biso comme ki on a bo ba bengi na zone rouge ya ba faire koko sala ba faire kuna te ngana na mindset ya muto ya sala ba faire mingi na raison kana ba business omoni siko tokenda ba place mingi ba onyo sa ba faire wapi na Congo mbongo zate me mbongo ezali po ba pesa yo me ba rebi zone wana ezali zone rouge parce que embargo ya makambo wana ya finance moni soki yo mutu ba pekisi yo finance okosala eloko moko te et puis tokomona na suka na ba période moko bayeko kosala nationalisation ya ba compagnie nyonso ezalaki privé et komi na maboko ya bato moto aza formé te moto aza préparé te soudainement bapesi biloko po a gérer makambo est-ce que akotambisa yango malamu problème ne yango wana yango moni ke nazoloba mingi na histoire wana et puis conséquence ya cause ya fait ya nini wana gouvernement zaïwa dans cette époque na sous le régime de notre papa Mobutu paix à son âme ayaki kosala auto bengi démonétisation ya monnaie congolais ba démonétiser mbongo ngana mona 1 million ya francs ya ba mbongo to benga ba Zaïre ba francs ba mbongo na biso Zaïre na mona 1 million et là qui équivalent ya ba 2 millions de dollars pour na lero na un Zaïre zaki ko valoriser na 2 dollars et puis yango to yaki ko kota na mama na crise monene sociale économique et judiciaire yango makamboka na biso ekomaki ko kende na libulu pe eloko yaki ko sala seule condition elingaki attaque ezalaki créer ba réforme po babimisa mboka na libulu yango moni ba mbutu ezalaki mingi na ba période wana na koloba mingi te pona cause ya temps mais tokosula ngo na sima yango siko communauté internationale na nyonso wana azalaki na besoin à récupérer ba mbongo na yo akene ko investir na Congo yango réseau totaki komona pasi et puis na yango ba yeko mona bino bozo silinga kosa ba réforme te bino tolobi na bino boza ko yokate do ba yo créer biso ba bengi problème nini ya guerre ba créer ba guerre na région ba déstabiliser yango to yeko mona botala na ba vidéo mususu na lobaki makambo wana to bela boye ke ba leader mingi il y a une grande différence entre kozala leader na kozala manager ba leader aza muto asala ka vision li manager aza muto asala ka makambo ezala malamu omoni na vie ya moto tango o continue kibongo konzi eza na tango ba misio ba créer leo obimi tango komi koyeba na sango na yo ekei pe oyebani sikoyo et puis okomi ko vivre na confort zone soki sikoyo kebite okokoma okokende vers le déclin de babenga kango alors soki oyebi ko sala ba recherche te koyeba te koluka ba idée ya sikate okomona mutu boza ko mona ye puissant soudainement bo réaliser qu'il n'était pas puissant parce qu'il a qui créer pe asala bakambo ndenge esengelaki asala yango ndenge toujours lobake vi na biso bato wana mokili ezali na ba période ezali na ba temps ezali na ba époque ezali na makambo nyonso wana elekaka très vite lelo ya yo lobi ya muninga lobi eza ya nzambe ko perdre âme na yo tendeko pona na mokili tout est vanité okoza na bandako ate oza na ba immeuble ate oza na ba nini okolala na chambre moko okoza na bilamba ta 50 bilamba okolata ka costume moko to yebela ngo okolata bilamba na nyonso te donc tout est vanité quel est ton héritage de konangai to bongola ndi mitema to yebela boy système corrompu oyo yaki kovanda na Congo bazo benga ngo ba créer un homme qu'on appelle Bal otoyoka kawana Bal azalaka nde na mitu plus de 1000 mitu oyo ezali ko bimisa ba fausse lumière et apparence na ye azali un homme calme et mais ba intention et motif na ye ezali très satanabolique toyoka ki terme oyo nouveau terme omoni congolais to lo ba neti par exemple neti ngai to uti na Congo to ko vanda na Angleterre na ba communauté belé
mais jamais comme on que mutalobi a biote place wane comme territoire nako zwango comme ni nanga mutako ya te balobi zala intègre na société oyo mibeko zali ko tambola soko zali intègre vanda na mboka kongo za mboko bayambaka batu ba continue ko yamba batu to continue ko yamba batu to na mabele ya bien mais bato ba oya na Congo esengeli boyebela te Congo zali Congo reste Congo restera Congo oye au sali makambo na yo mais au s'intégrer au sali contribution na yo na vie ya place yo zali parce que yo linga ki yango il y a des Congolais qui vivent ici na ba diaspora partout comme il y a aussi d'autres personnes qui vont aussi aller vivre na Congo mabe zali te za juste koluka ba idée ya sika ba Congolais na France to mona na Château Rouge ba lobati ke Château Rouge comme ya bangote ba to moni na ba Congolais na Belgique ba lobite ke Belgique komi place on a ba vandi komi ya bangote bozala nde na sena mipeko humiliant vous bozala reconnaissant na mboko ya bibino eloko to kosenga yango wana résultat nde to ekoloba ba autochtone na vie ya injustice économique et vie de pauvreté systémique oyo bal aye kotia po te tomona pasi il faut souka il faut comme na souka bato bako vivre na humiliation dégradation humaine dignité ezate bako vivre na honte munene na vie na bango pona nini yango wana population ya RDC bakomaki pe affaibli mentalement parce que moto asali classe mais azo se retrouver te mais bato mosusu baye koya bakomi kozwa mbongo ya bino bakomi kopesa bino bokomo betela bango maboko sezali pona ba dégrader bino c'est communauté internationale mutasalaka philosophie wana pona ko démoraliser biso ko affaiblir biso tokoma aveugle et to vi na vie ya confusion ya ba perception pe raisonnement na biso tokana proverbe 23:7 ils ont le biso ba mauvaise pensée mutakoya apesi bino biloko akolia bokomo betele maboko mais na motema na ya lingi bino te ali azo mona tala batoy nana makambebela lo ba me moyena lo bango te pona temps omoni ili solo moko ba benga kabiso ba congolais to komaki mingi lokola omoni ba congolais ba zibiso lokola ba mbwa toza na proverbe na zwa ngo baloba netini ngana vandi ba yelinga biloko na fandi wana na bandi kolia mbwa vandi na pembeni kuna aza kotala nga ndenge naza kolia sikoyo tango azotala nga ndenge na kolia na kamati mokwa be biloko na bwakeli ye mbwa ye abandi kolia tango akomi à l'aise na kamati mama na fimbo na mamoli ye mbwa kosala nini akokima lobi na yebisa ye mbwa sorry tala na yebi eloko esalaki ngai te après elekima lisusu temps loko na sengaki bolimbisi mbwa kanisi te moto ya bongoli motema lobi nango na ye kozongela la même chose na bandi kolia ale na kamati fimbo na beti na ye kosenga esu bolimbisi epi na suka nango tango na kosala te na sala susu ke na koma kolia na benga mbwa kosala ni akoya te sincèrement na mbwa bandi ko raisonner donc biso ba congolais ba ki kozwa biso ba chien surtout na bato ba yekoya ba soki ba benga ngo ba kuya bato ba yekoya pona ba ya ko konza biso ba humilier biso il est grand temps makambo yo esila omoni yango omoni na mythologie grecque lisusu balobaka biso eloko moko balobi omoni ba politicien mingi bazali bakana mitumi bale munoko mutu mususu za kotoyo mutu mususu ezali kotoyo basaka illustration ngona mutu moko na Angleterre pe le basali campagne mutu na azwaka te po balobi mutu na bolanda makamba olo bate aza mutu moko alobaka boy azokanisa boy na si boko ya ko comprendre ezali mingi politique ya bal wana ezali molili sikoyo toye kokoma nini lelo oyo toye kokoma na deuxième point oyo ezali mopepe na sika ya Elohim aye kosopa na mboka na Congo pote Congo na biso ezonga ndenge ezalaki ba communauté internationale soi-disant bayokeli nde biso mawa ba récupérer ba makambo na bango siko balobi bon
Tant qu'il y a ordre, pour Congo, il y a étaté dans les 20 ans où il est qui. Si comme il y a un souci que Mboka Nabiso et Zonga, pe changement et ya kusalem. Yenango nazali ko soutenir idée au changement na biso na Congo et yé ko kota na nzela un ya liboso ko déclarer que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Papa na nkolo na biso Yesu Christ azwa contrôle ndenge mokonzi na biso ya mboka asalaki eloko moko na Congo etikala kosalema te. A déclaré ki Congo pona maboko na nzambe. Pe alobi changement solo démon wana ya injustice o ezalaki eloko ezalaki préparé ke kozalaka ndenge wana. Et puis balobi ete je soutiens cette vision. Et puis prière na ngai ezali boy lelo. Naza kotinda prière o na koloba boy. Très cher Père céleste, très saint, nazali kobondela na tina ya mboka pe na bakonzi ya mboka na ngai RDC boye. Pesa bakonzi ya mboka na biso RDC bwania sagesse po ete bazala na makoki pe na capacité ya kosala makambo na compréhension nyonso po na ba intérêt et protection ya peuple congolais. Pesa na mokonzi ya mboka le président Antoine Tshilombo Tshisekedi grâce, faveur, courage surnaturel ya Elohim likolo na ye pe likolo na libota na ye pe na gouvernement ya zali kosala pe na consultation za kosala. J'applaudis cette idée, je soutiens ça. Tonisa ye pesa ye ba faveur, protégez lui. Mawana nzambe za likolo na yo, toute attaque de l'ennemi, plan ennemi nyonso et ko échouer parce que nzambe na ba ange na ye ba ko vandela ba camper yo pote o redresser mboka wana. Tozali ko soutenir yo makasi mboka na biso efo kende liboso. Pe oye ba kozwa ba décision ya malamu na mboka na biso RDC. Pe mboka ekoma na alignement total na volonté ya nzambe oyo atio na kiti ya bokonzi wana na kombo na Yesu Kristo na bondeli pe na lobi amen. Oyo ezali nde train ya sika oyo tozali komona biso nyonso. Mboka moko, liboke moko, mokonzi moko, restauration, mboka kende liboso, tika ete train wana batubaya bakota pe lumière. Au moment où tu face à liboso, molili face ya mibale la lumière. Et il y a na Congo na lobaki en Isaïe 62 2 na lobaki likamba lumière. Je remercie batu nyonso ba soutenir biso na chaîne na biso oyo ba s'abonner. Je vous remercie ba maman ba tata ba ndeko na soutien bo saleli biso. Et puis nazali ko inviter ba oyo bazali moins lent na ko s'abonner. Abonnez-vous. Tokomona ba makambo ya kitoko na kalate tokokomisa ngo télévision tokosala ba émission live pour éduquer et informer le peuple. Si yango moni na lobaka na lingala po na kona yebi koloba anglais français mais na lingi mingi na s'adresser na monoko oyo ezali ata moto mboka vandi ayoka te nazoloba pona tina ya moto moko alamuka amona lumière. Merci Seigneur Jésus-Christ to saluer ba maman ba papa ba bandeko nyonso na kombo na Yesu Kristo et puis to komi bongo mbala na oyekoya. God bless DRC Congo.